On a bon ma image, on a salité, on a finga, bah du mot, ya routine. Séries, que venham ver émission. Monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas là. Tu as une place à retard la image à malam, place à retard la théâtre malam, film malam, événement boy. Gemidor TV, moi j'adore. Nazo Dore Yango, le qu'on adorera. Metunanga Gemidor TV, pour s'abonner, pour s'adhérer, pour vous aller de suite. Gemidor TV, n'adorez. Gemidor TV, et l'andabiso tina banda. Todos os angolanos que em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Webex. Mutusoka matanga Djanny Fai, ezana kisasa. Na Angola, biso na junior, na famille ya Djanny, ba misusu pe ba problème so bazana na Marakana. OK, esika matanga ezali ya Djanny eza partout. On peut aussi organiser matanga, azana droit organiser matanga na ye. Ici tous na junior awa. Siko tongi penato ba tebi ke papa na ba parcours ya papa au travail na matebele. Papa de zozala na maman moko ya partager ba scène na Djanny. OK. Na Djanny Fai to travail na ye na pa politique na so dame ki monekene, waza cameraman na maman Olive. Nazalaka parmi tout ça la histoire ya ndoki amela ndoka bozoba Djanny azalaka ndoki après azalaka ndoki rappela azalaki ndoki nazalaki papa la richesse tout travail na ba vie de loin donc tozalaka belé to tunango na cimetière ngirindiri le koma bandako to tunango meka kuna aza mwana moko azalaki respect za po akofi aza moto ayaki na mapena ye en tout cas Djanny ayaki na respect ya makasi donc eza liwa lelo ate bimba vexo ebele tozwa sous Djanny si accueilli mais le problème ça on peut ça comme conseil to ina pe moi cité po ata mabeza bana baza déjà na kati pour les autres yinié makasi to pedrier na la kobola so bana mtu apokola bango za mama en tout cas to pese pe moi chance ya moi bolingo tous aller ensemble pour na bano Djanny atiki ça pena de pona ça na groupe moko bazolo ba ote soki moi sango ba moni fo ba beta siko nanga na parce que pona nini kana isa na kati ba mitema bato par rapport à moi si ya OK quand ça mitema bato pona nini po ezala mabemi oyo moi si asala ki Djanny yango moni sio eloko noso ezaka secret na kati ndako so bimi libando za sous secrétaire pour bato ba comprendre lelo Djanny azu choc moko c'est que Djanny alobaki po bandeko na ye yango sani ni ebimi soki Djanny agardaki eloko wana elinga ko bima te mais tellement bimaki yango bato sani ba ini mwasi mais namoni papa ejo koza na makanisi différent na bakebele siko concerne no papa ejo ka okopesa pa mama au mwasi ya Djanny o ya kufeli par rapport ya nenga soyoka nenga bazokanela pa conseil ko kopesa pa OK conseil la kopesa asa la maîtrise déjà le kamuse kuyi asa na komiki tisa alunga kusala be mission zo sala be télévision zo sala atika yango asala ngo susute alela mobali na ye na kimia bana baza déjà na kati tokopi ko boka yete même Djanny tsa kufi tokopi ko boma yete soto bombe sur bana wana en tout cas conseil na PC azaka na motema ya koyika mpiko en tout cas amikitisa na nyo surtout pour déjà mabeza na kati
tobwaka ye te si toza na mokili ya masumu moto aza parfait na sa mokili oyo aza te biso toza na mabe obi toza na mabe biso tosalaka nzambe ilimbisaka biso pourquoi pas olimbisa yo siko par rapport ya liwa ya Djanny biso baartiste conseil nini epe conseil nini papa ejoka kopesa pa baartiste par rapport ya réalité ekomeli Djanny oyo meme na liwa mpona réalité oyo ekomeli Djanny mpo ya bandikation ya comédien ntango ozovivre na mwasi omoni ezosimba te toka mwana bato mibale sokele mozosimba te asani toka mwana mpo mabe ezala te lisumu bakima yango kutu oso poto kabwana toza binemi te bana bana kati yo za na pona bana na pona nga nazosala nakobosa na bana nga te soki nazona sani nakopesa po deja mwasi akomadi na mobali mususu ajoba boti so azoko yati na kati ya ndako kosala so ba bêtise choc et ça choc déjà moni makanisi do esi koto na motema estoma eshofaka donc mutasani apedre accueilli bato si bakokondane Djanny akufi likolo ya mwasi papa na vie oza na elenge na vie so nano ozwi shok ya bolingo te oyo bapasa moninga te biso so tozwa bashok tokutana mpe boye natalia epesanga sikoyo maîtrise na vie yango nakoma kovivre comprendre tondelaka boye yango nabaki de Londres nabenga aza courageux mpo de Londres amoni mwasi bazalaki na ye azomeme na position oyo alingelaka te ya mabe asali nini atiki ye ake kobala mwasi mosusu wi yana bi de Londres aza courageux toma te yango tokondane Djanny non amonaki mabe moko ezali place mabe koma abemi nzoto na ye. Merci pena pona parole, merci pona conseil aussi pena biso bana liboso ya papa Ejoka. Muito obrigado. Estamos aqui com o Dr. Marcelo, tio do Djanny. Dr. Marcelo, muito boa tarde. Muito boa tarde. Queremos estar informados como é que está acontecendo o óbito, o culto fúnebre lá no a partir do Congo. No momento aqui estamos em contato, o funerário já está aí coisa enterrado. Estamos em contato, mas no momento nós estamos aqui em Luanda, é motivo, quer dizer, e nós somos membros da família, estamos aqui no Júnior e estamos a chorar, é triste, você sabe. Obrigado pelos irmãos todos que estão nos acompanhar. Pedimos obrigado até. E qual é a palavra que o Dr. Marcelo tem para dar sobre a família que está lá no Congo, chorando, com tristeza no coração? Não, nós todos, aquilo é a minha família, não tem palavra para mandar lá, porque eu que estou a família, nós somos tristes, nós todos. É a família, você sabe que perder grande homem, grande artista no país, também homem pesado. É por isso que, se fosse outra família, queria lhe falar que me condolência, não sei o que, nós que estamos tristes, estamos gozo dentro da família. Coragem só na família, assim. E aqui, como é que está acontecendo as coisas? Está acontecendo bem, estamos indo bem, e pela graça de Deus, depois pedimos obrigado pela organização onde é do Júnior, do pai Júnior Macola. Pedimos obrigado a Deus. Assim foram palavras do membro da família, o doutor, continuando a seguir e com tristeza, com dor no coração, que nós nos despedimos a partir daqui. Djanny, dor no coração e sentimos muito, mas nos veremos ainda mais. Toza awana bembe ya Djanny na ndiko pesa mamamba parolo loba par rapport ya ningi organisation ezosalema awa na kati ya bembe. Merci beaucoup, merci na bato nyonso bazolela kolutu président Djanny Faye oyo biso tobengaka franco ya baartiste comédien aote kotika biso mikolo euti koleka na ndenge ya Europe ndenge corps na ye mpe eyeti na Congo lelo nde mokolo bazotika ye na libulu. En tout cas napesi kaka famille mobimba courage, famille artistique oyo baolela ye ndenge biso mpe na Angola awa tozolela ye elongo na ONG Chimba Makolo oyo ya Junior Timba na États-Unis. Bisika za vraiment napesi lisusu bambote na papa na biso de Nzinga, je m'idore TV, le mona
chaîne tout oyo yambi biso lelo oyo ye ko assister biso en tout cas merci belé lelo moka na oloba ebembe ya moto ou bien matanga ya moto ayebani mingi balela yango ka esika moko te ve Djanny Fai aza lokola nzoko donc nzoko esengaka kolela ye bisika balia ye partout oyo azwi lokola ke kolamba quelque part ndenge biso mpe tobongisamaki lelo awa na kimbangu mpona kolela kondo Djanny Fai siko par rapport ya lolenge tomoni liwana ndenge salami mpona batebele bazoloba mwasi batebele siko conseil nini okopesa mpona biso baartiste soki ndeti mpona par rapport à likambo oyo eprovoke liwa ya papa na biso Djanny. Bon, en tout cas, conseil vraiment on peut s'abattre trop exacté par rapport à âge ya artiste na biso Djanny Fai ou atiki biso, il y a une expérience dans le monde de bolingo. Le bolingo bomie eza leçon surtout pour na biso ba jeune oyo lelo tozoya eza leçon toye bande nini bolingo soki esimba te faut kotika omoni ke ngala mwasi etambola te même so mwasi mutu a subir ba conséquences atika alukansela ne mususu pe mobali tika lukansela no mususu ko forcer lelo moko akei mususu atika le donc de baloba kaka nyonso ezara nzamba ebango nzamba ebaye ke ve Djanny Fai a tika biso on comprendre donc to ko condamner mwasi to ko kende tout par rapport ya ba mabe na ye mais nzambe alingaki akende po biso ba tozwa leçon pour exemple bato belé même en Angola ba subir ba conséquences wana na bandako au mona couple moko bimara très bien batambola ensemble or que na ndako ba ngomi balé ko pesa la raté donc c'est ça assim foram palavras do presidente Afande falou para nós sobre o conselho das coisas que aconteceram no Papa Djanny. Muito obrigado e vamos aplaudir, por favor, porque a Bíblia diz: da terra viemos e do povo voltaremos. E hoje o irmão Djanny foi realizando a palavra de Deus. Apesar do que aconteceu, nós vemos que a palavra do Senhor se concretizou na vida do irmão Djanny. E para começar já, para prosseguir, agradecemos a presença de todo mundo que aqui está, agradecemos a presença de todos os artistas que estão aqui, artistas comediantes que aqui se encontram. Agradecemos também a presença dos familiares que estamos aqui, que nos receberam, aceitaram nós, estamos aqui para poder dar homenagem ao artista que viveu a sua vida, que é Djanny Fai. Muito obrigado ao ONG Timba Lokolo, muito obrigado pela organização, muito obrigado pela presença de todos os artistas que aqui se encontram. Somos muitos que aqui estamos, papai, Zoka, tem muitos que estão aqui, então muito obrigado pela presença de todos. Vai ser difícil citar o nome de todos, mas para começar, eu como a família do Djanny, eu como colega do Djanny, eu como filho do Djanny, eu como amigo, eu como tudo do Djanny, venho aqui em voz da família, venho aqui em voz dos amigos, pedir obrigado a todo mundo. Então, vamos chorar Djanny em todas as formas. Sabemos que o artista não morre, as obras do artista continuam. Djanny morreu, mas ainda podemos ver o humano Djanny nas fitas, ainda podemos ver o Djanny nos filmes. Então, vamos chorar ele em todas as formas. Vamos chorar como artistas fazendo comédias, vamos chorar na música, vamos chorar também junto com a voz da família.
Então, nesse momento, é um momento que chegou, no momento que queremos dar homenagem ao Djanny, na voz de um familiar vir aqui nesse lugar, na voz do doutor. Pedimos a presença do falo da família, na voz da família do doutor Marcelo Sadi, vai vir representar a família para dar as boas-vindas e para nos dar uma palavra, nós como amigos e familiares. Temos a família do Djanny aí que está se encontrando conosco, mas na voz do doutor Marcelo Sadi, uma palavra para nós que estamos aqui, que nos encontramos aqui. E como é de hábito, para não ficar, tipo, estamos aqui mesmo no comba, enquanto o doutor vai passar, vamos aplaudir, por favor. Com respeito e consideração. Doutor Marcelo Sá. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença do artista. Obrigado mais pela nossa ONG, do Ginoti Amapola. Obrigado pelo apoio e nós, família, pedimos muito obrigado. E a vossa presença, gostamos. Daqui eu falo com o Dr. Marcelo, família do Djanny. Djanny faz o nome dele de casa, fui moderou. Pelo nome batizado pela artista, Djanny faz pelo longaria de pai dele. Mas, obrigado com todos, gostamos pela presença, toda a artista, do músico, do teatro e toda a família que está aqui. Muito obrigado. E aplaudimos pela presença e a voz do Dr. Marcelo. E vou pedir aos artistas que aqui se encontram, em forma de ordem, prestar a fande está aí. Nós, como artistas, Djanny que morreu, também é artista. Então vamos chorar ele fazendo algumas comédias, contando algumas piadas. E quem tem um testemunho também para fazer, que teve convivência com o Djanny, pode conversar com a fande, dar o nome aí do presidente da fande, dar o nome do artista. Vai ser muito dor se nenhum dos artistas passar aqui e fazer comédia. Porque nós choramos artistas fazendo comédia. Aqueles que as prostitutas choram as prostitutas fazendo prostituição. Mas nós, como artistas, quem perdemos, então vamos fazer comédia. Como temos, vamos fazer uma lista. O presidente da FANE está aí. Vamos chegar aos artistas, vamos dar o nome. E depois estaremos a chamar aqui cada artista em forma de ordem para poder fazer a homenagem contracenada. Então, nesse momento, deixamos a banda, mais uma vez, para nos levar de novo as canções, de reflexão enquanto estamos a organizar os nomes que vamos, os nomes dos artistas que vão homenagear o Djanny fazendo comédia. Então, pedimos a banda que nos anime. Mpona bandeko oyo bayoki malamu te balobi biso nyonso toza awa toza artiste oyo aza awa musicien to artiste comédien biso nyonso il faut tolela elongo ntango okomi se présente kuna epa ndeko na biso afin de artiste opesi kombo na yo nde bakotya yo na liste soki okosekisa biso toza na elongo soki mpo koyemba toza na yo elongo. Merci pour la progression. Afali Abbas. Fali Abbas. Fali Abbas, c'est là que je ne comprends pas. Tous les Daya Djanny. J'ai salué la présence de BBC. BBC Bola. Merci pour la démoniation d'artiste et Bazaka Tinesika. Vraiment, Boza Kitoko. Vraiment, l'artiste est Baye Manoka. L'artiste est venu à Solo Gazalia.
Tozoke na biso malembe wana yo bikomela kite biso si tobandaki biso toza deja ya kotoka tozokontinue kotoka. BBC Bon a toujours vraiment reconnaissance na yo esali bien. Si c'est la princesse reconnaissance na yo esali bien. BBC Bon la maman ya lufu bien. Balobi oyo eza na matanga ya artiste tozobelera Djanny esika loyembo koseke ezalaka mbongo mpe tunaka nango eza te lokola tozoyemba walobi alleluya me olobi te ekotika ata tina eglise okomona bato balekaka bazofina mpe mwa loboko parceke pema mpe ezobima yayanaka yobokima yango mpe ezalaka benga benitsakie esonge esoniyaya Oyo amesana koseka aya mesana kolimbisa yaya nanga yo mokina yango pemo ezanga denga menitsaki epase Otagona zamaki na masumo Masi ondimi wabe Osipeta desi kanangayo Ngapena komi mosatu Sika lelo na yebisa yobe Oje ziti yetukoma Tagona zamaki na masumo Omasi ondimi wabe Iyo sipeta sika nangayo Napena komi mosantu Otika lelo na ebisa yobe Oje siti etokoma So on my bed Moni moni la moni la ya konde kitisi ona sere kaka boingo enyo koni oboye ketie mo de la mo ola moni casa kaya mo koti ola tie la mari mo saide kasi bato yo linga kimidie oba baruki ba beti o fimole oba baruki ba beti o fimole ya babaluki ba beti o fimole oli gonde no mori ona lola ya kundi kitisi ona sere kaka boigo enyo koni omoye kesi emo mede abu o mori casa kaya o koti ola tie la maya mo saide kasi bato yo ita kibidie babaluki babeti o fimole ikuru sukilo na boko yo nini etubu ya diwe ya ya tanga yo kina ya ngodo
Ezambade na meritsakie esonyoyo asoni na miswa bato na berebona esonyoyo que si es bonheur de l'amour, on va mourir à sa caille au côté. Et on a tiré la maille à mon salut, et on a tiré la maille à mon salut, et on a tiré la maille à mon salut. Namituni makisho kumpana kabisa na kaboye makameza na kapeke pourquoi comme papas est-ce qu'on a pas bien gagné servi par la force ni par la puissance de bateau d'esprit moi je vis tout Samaritina Lazarisa More Kitzena, Moko Salisa Tamoko Yebi Kobote, Sokora Musika, Tamazafika Manazo Sanjola, si tout ce que Pessika et le promote Berigaki, Tare Paina Katana Koma Kalikoma, Koyeba Toko Kouae. Namituni la question pourquoi la pièce à la caboye. Ma campagne à la capelle pourquoi comme la passe. Est-ce pas la binanga et c'est ni par la force, ni par la puissance des bâtons d'esprit. Moi j'ai pris tout. Si Kalatomina Kolaloba Yesuri Pangaya Kwe, Pasona Maloba, Soda Pepeni Yandata, Parami Kolaloba Yedeni Sebaneo, Papa Pasona Batakura Yesu Mokonja Matika, Takubimeka Maloba Motubimeka Moïse a tout dit, comment on a dit, je suis. Moïse a dit, comment on a dit, je suis. Si Kalatolina Kabaloba Yesuri Bangaya Kwe, la Bota Batato, la Bota Bebeni Yatana, Parami Boloba Yedeni Sebaneo, Boko Basoda Batato, la Yesu Mokonja Matika, Batumi Beka Baloba Motuki Bekae, Pepe Yatata. Moïse a tout dit, comment on a dit, oye Bisaki je suis. Moïse a dit Koyeba, comment on a dit, oye Bisaki je suis. Moïse a tout dit, comment on a dit, oye Bisaki je suis. Allez. Okotuna ndegeni esalite na koma konsabela Yesu Masia sulumo tune tunamiza menda kila baba Sera Yesu yemo kwa bona kapia lobera matolo de pebi
nayokaki lolaka ntango masi apesi bingisa motosi sekotosa natiki nyonso mpona atalisima nzela alobi nakende esenaboya nyonso mpona atalisaka nzela alobi nakende mokoto na ye nini esaide nakosabela yesu masiya solomo tuna nzambe ndakelangaka nzela yesu yimokakomaka pia lopela matololekeni nayokaki lolaka ntango masi apesi lingisa makosise motosa nzela yesu yimokakomaka pia lopela matololekeni nayokaki lolaka ntango masi apesi lingisa makosise motosa natiki nyonso atalisa nzela alobi nakende napoya nyonso atalisa nzela alobi nakende azalaki na ngai mpe abimasi ya nzeliselika salakaka nyonso lingi nzela nayoka nayebaki te mitikimeka ezwaka likambo ekono yesu nazalaki na ngai mpe abimasi ya salakaka oyo lingi nzela nayoka nayebaki te na mitikimeka ezwaka likambo ekono ya nazosala makasi nayoka seyo lokola samwete na pepino makarasaka te na misala na mongombo na yo komikisi na ngai yawe nasimba te nasungama epai na yo ntango bomekoti mabikai nazalaki wanasekai moto ntango motema selo yaki mpe nabandaki na moto konsulatiri na ngasememisi ememisi ebonale monene na yo ndimandanga kondimananga moke liboso na yo epai bokotala ngezokufa nazalaka nozambe oye natika kozala moyeko ya pamba naya na ngai okomisanga mokumbameli oyo ozoluka nasali maso oyosepelisa batolonaki kasi bango balingika te obalingila bangoya te esubika yo katolika monamba nasali maso oyosepelisa bato ya mokili kasi bango balingika te obalingila bangoya te kozala motema ya nokele masuwe kasi bango balingika te yesu obalingila bakoeka te yesu bitao katalika mwenanga bato bamoiko katalika mwenanga
Kasi na balingi kate kono, o balingi na bango kate kono. Yesu kita kata ikamu na bago.